oui, parce que dans la clause wana, il vous souviendrez que tous qui dans la clause autobengara ya Emera. La clause wana, c'est-à-dire que sur Tangiango, on devait donner, octroyer au Rwanda 300 km à sol congolais. Tant que tu sais que il y a ici musée Kabila qui quand on a bateau baza bateau bien té tant Kabila kabwani na bango. Ba clause nyonso ya alliance wana esaini et puis on n'a même pas besoin de parler de ça aujourd'hui. Mais c'est quoi biso photo e bisana nto sa moto azokamba biso lelo. Papa na yo apekisa ki Kabila papa ya moto yo na ebosala ki je ya pouvoir apekisa ki na ba Rwandais. Mais pour nani ntango yo ye oyambi bang obengi bango kutu ba frère. Oyebi que je vais vous donner quelque chose. Ndenge to so la wana minembo tina bombere ba maison préfabriquée zo sala. Ma maison préfabriquée, au Bakangela, on a à 20 ans, à 20 ans, et si là, on a 20 ans passés, à ça comme libre, 20 ans, c'est ba maison préfabriquée ba osalango mais ba osalango wapi na bombele ba osalango na territoire moko boye oyo couple présidentiel oyo soutenaka bakendaki na bombele basombeli basombi na bateau bavanda kuna $1,500 à chacun atekeli mabele misusu bazwa ba $800 $700 ti lelo bazwa te ebele bakufi ebele basali ba marche pour zone c'est la bombe à terre na bango ils ont pris une partie à terre il y a près de 300 km kaka ndenge accord ya Lemeleza oloba siko place wana ba maison fabriquée ba auto c'est là kana matadi awa ne ba ochakuna nepe mutu na bino mususu mutu na biso président de la République tango akebenga ba Rwandais ba frère na ekuna bangonde olandi Lubero na TV Lubero abi ba bato minembo ba Rwandais ba komi menacé et c'est seulement lui qui sort comme ça qui dit des choses nous sommes infiltrés à un très niveau mais c'est quoi mon chef de l'État à suspendre 4 généraux